1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Sans contredit. Sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Ma bomba piété, c'est l'attachement. C'est ça piété. L'attachement kokangama. Ma bomba ya mutu kokangama. Eza munene. Bien aimé. It's really great, my blood. You know that to believe is easy, but to be a test is tough. Amen, Michel. Hallelujah. We have many of believers. We have not people that are a test to God. The one that have just believed the devil. Confused. The demon believes. Satan ne blague pas avec la piété. Satan peut toucher la foi. He can reach the one that have faith. Pas mutua piété. Not the godliness. Many of people in the church they have faith, but they lack godliness. The attachment with God. There is the difference between faith and godliness. With the faith I accept. Things are good. Il suffit. Because they were not a test. On a besoin de confused. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous merci. Nous avons franchi surtout de partout dans le monde. Et puis, merci dans sa grandeur et le prophète Emmanuel Dodi. En tout cas, nous avons dit, nous avons dit, maloba. Donc, nous avons dit dans une vidéo, voilà, c'est une église ça va me toucher nga makasi. Bon, si mon azong la bino after this video. Thank you. Yeah. No kaka internet les opéra moto pasteur moko na Londres. Et puis na ordonné. Instead I command. Botunanga nini lisusu? Nini lisusu papa? Na sukaka internet ezoningana na kombo nanga. Na lobi na kufi. Na sali bazairwa nini lisusu? Non, eza bien. Nini? Bien-aimé, je suis sérieux. My beloved, I'm serious. Parce que wana era banda. The pastor when he started, I was there with the servant. I didn't know him. Just look for him. And then I know deuxième élément, that the second cette fois-ci, afandeli nenga. Ya wana kuta sakira makambo na ye. Na titre achei. Even the title, yes. Look at the release. Papa, photo kama makambo ya boye. Eh bien, le makambo wetu shenga. Mwana Londres. O compare mwana Londres na mwana nyonso te. Apasa mokolo. Alata kitoko mingi. He's a nurse. Atena titre. Dressed up very well. Alobini na titre Jacques. The title is what? Nayebi ekosala bino pasi. Yoka titre che. Prophète Emmanuel Dodi azana distance mosika na bino. Boyoke? Nayebi ekosala bino nini? Pasi. Azo bwake la ba mususu. For you. Oyebi eloko na sepeli. Soki ezaka tosha chamala. Tunga koloba bazaba tunaye. Azana Londres ya mokolo. He's in London. Nayebi yete. And there is the pastor. I didn't know him. Faut voir makambo lobi. Il m'a touché. Pasteur, respect. Que mon Dieu, je suis un homme béni. Quiconque pense à bien pour moi. Alors, you didn't know how to defend your member. The one that is how are you servant, but you do not defend? Alobina benga ki alimia na mbuku ya lukuta na mwana Londres koleka mbuku yaya epina mission alobina benga boyoka direct na mutu moko akenda biso toza banoko tufi ya batu wana pase wana finyo alobi na kena internet bola kisamutuana. J'ai aimé.
I go to the internet. I want you to show me that person. Vous ne savez pas défendre. Ça tombe bien. You know how to defend. It's good. I didn't know him. He's not a young man. He's a non. Alors, nous devons défendre We d'autres. must defend. God knows how to raise up someone. Sa réputation a été allée qui You cannot defy these. Que Kinshasa, vous ne l'avez pas défendu. Comment on touche votre cheval Babizenji? Moi, j'ai attaqué Mboukou. N'allez-qui est dans l'ordre. N'a niveau. Mouta France à cause de Mouta Londres, c'est quand même. Toi, la potomètre que c'est. Na bengi alinia. Miracle ya mwana mobali wana. Tondi ni yango. Alobi na yebi vi na ye moi. C'est un millionnaire. Ana mbongo ya liboma. Ndache titre ekosala bino passe. Yena bino distance ezali. Boko kokana na yeti. Tala comme il me défend. Oyo bino ba incapable, ba hypocrite. Aza franchite. Zambe akumama. May God be praised. Parce que vous allez naître qui t'a défendu. Because he is the one that defended you. You blague avec you talking with Dodi? Somebody can tell the lie and convince you and you accept. Yes, you are mad. With your madness, no way to rely on you. Alakisina matena na ordonné mokili mokili bomi abonné na chaîne na ye boloba amen era so sala ba émission ndenge wana vous devez encourager TV program you cheer him up from now on. Apesi exemple a touché le tomatoche. He has given the example talked about tomatoche. Na comme les 31 a ramassé bilo non ah non na mona bongo te. I've never seen la moi à Londres à Tongo. Moi à France, la moi à Londres. C'est clair. Et puis, chose grave, c'est que vous ne faites pas. Allons, biboye. Nazo ça la démarche. Et pas ya king, ya roi. Azo be la roi. Nazo kende. Dodi assemble la roi ya Grande-Bretagne. Alors, bien, alors, dodi a le miracle. Que j'ai déjà parlé dans la maison royale. Bino, bona nini boke na kusunga Tshisekedi. Que Tshisekedi Luka dot. Sipoza na ba relation. Tala mutu wana. Look at that man. Alobi, roi za cancer. O roi utuko na pase mama na ye. Alobi. And then he said, Dodi akosenga mongo te. Dodi will not ask money. Aya kosambele la roi. Shall come to pray for the king. Miracle kosalama. Miracles will be done. Mucha miracle ola dodi azate. Miracles men like Dodi. Passer zala. Amen. Be living. Yomo koloni. Oyebisa directeur. Have you talked to the manager? Dodi okumisa kayao. Libanda tu le défends pas. Out you do not defend him. Na pesi. He's Bongo a te. I didn't Asa give him affranchite. money. He's not Ande today. konangat. He's not. Ayeko défendre vérité. He just defend the truth. Alobi na sali démarche. I do my best. Si Branham assemblée la sokirwa mokobo. Dodi akosisa cancer ya roho. He's gonna finish. Ekoningisa mokili. He will shake the word. Alobi na yebi dodi assemblée la mwasi. He has prayed for the million. Oh Sandra Lina. Instead, Sandra. Dodi akosupporter ba alobi tomatoche. Il a cité toche. He has quoted. Asupporta kabana balaka na église. Tout ce plaque na Sandra Lina, il faut aza la supporter. Et naïb sabino que muto supporta Sandra Lina, c'est Sœur Nicole. Muto supporta bana c'est Tosha. Ngai na supporta ka Mukendi. Ndena futela kandako na za Claire. Fio ya protocole moi c'est Jérémie na yoki libale si. Gracias, oyete. Yak. Wa, moi c'est libale si. Yak na usamle oba. Nefse no pole. Azotang na futela ba minerval. Nde paso wa lobby. Tokene hypothèse. Dodi
azo supporter Sandra Lina. Yabino. D'autres c'était millionnaire. Naloba eke na komi conseiller ya président moko en Afrique. Semaine prochaine tu vas me dire que na sala bénévole. Next week I will go. I shall not do it free of charge. I shall not. Na lobby bien. I say. Na batama ki muke na zo mibomba. Ana mbongo. Sir Jesse yeba yebisa yebo yebi pase wana te. They've told him you didn't know the pastor. Sala makambo ya baswali babata. Nana bisi batona muswali kol baswali na muswali. Na zabino na utalola. Loabe ya ndeba bota na Lubumbashi muswali za loabe. Dino botiki loabe bomone nanga. Ngana botami Lubumbashi ta. Loba amen. Yo kama kambo passer à lobby. Na autorisé. Bomi abonné. Lorsque Moutazo Bundandenge wana, je ne vous demande pas de lui donner l'argent. Et d'accord, senga yango, je lui donnerai ça. À sengi yango te. Ce que je vous demande, bon encourager. Parce que na mokili, Moutalo belaka mutumalamu. We just need you to cheer him up. Talanenga termine la défense. Because he is there to defend. Nana pesa sandali na ta enfrente. Faux. Na pesa batu mutumbonga. C'est Saint-Nicole. Nana sipota mukeni. C'est clair, c'est clair. Nena sipota. I just support Mukeni, pay everything. Someone at the farm. Just defend. Esengo ya komona Sandra Lina. Nena zo mituna yo. Oyo mupagano ya mbuku wana. O ngana lala pa Sandra Lina. Il est fou quoi. Ce monsieur connaît la sainteté que je respire. Ce monsieur connaît mes avoirs. Oh, bois kangunda wana. Ayebimbe tonala la kato sani na leia. Kuna na poto pona zala na mbongo ya mbeto na ngai, il lui faut tant d'années. Boni boye. Ye faut alata na solde. Il ne peut pas se payer chaussures à $10 000. Il ne peut pas le faire. Tu es bien que Salamak. Faisez la sorte. Alléluia. Il a attaqué à lobby yo na France. Ngai na long tosila. Na démontré d'autres. Dodi c'est une bénédiction que Dieu a donnée au Congo. Dodi the blessing that God has given. Que Dieu bénisse ce pasteur. May God bless the pastor. Welcome back to Welcome Tibueko Landa, prophète Emmanuel Dodi. Asali lo mo ça va vraiment marquer. Laissez vous comprendre que nazo na moi courage pendant parce que ça la matanga lo vraiment na la quitter. Presque na tongo kaka ndé ba to perdre maman kulutu na biso. Bazo kunda depuis samedi passé donc bazo kunde le londe za to zaki pe na ligne na bango ndé bazo kendo kundae after na ozonga sur na ligne to za na bango mais fallait na ça l'émission moins rapide kaka parce que ça vraiment très important. Bate belé ba benga nga c'était le lundi ma programme etanga salama ki wana ba benga belé batu ya prophète Emmanuel Dodi ba franchi belé dona zupe na ba call ya niveau moko sarana te puis bate belé ba s'abonner na sing vraiment merci mais nazaki penza na yebisaki pe frère oyo na bina oyo sa audio na yo tano sa programme bona audio yo bona ozonga na bino to yo kana audio. Bonsoir, pasteur. Primo, je tiens vraiment à m'excuser de vous contacter à une heure si tardive. C'est que je suis affranchi et nous sommes dans les 10 jours de Daniel. Nous avons suivi le culte aujourd'hui de papa dans lequel il a parlé de vous et de votre précieuse intervention et
nous ne pouvons que, en tout cas moi, je me présente, j'ai oublié de me présenter, je suis monsieur Christian Moutouza, je vis en France, à Lille plus précisément, et donc je tenais vraiment de vive voix vous dire merci, merci d'être, de défendre notre, du moins mon père ou notre père spirituel, et je crois que justement sous l'impulsion de papa ou l'incitation de papa, je serai gré de pouvoir m'entretenir avec vous de vive voix. Je suis aussi un affranchi et assidu et qui a vécu le miracle du prophète par le biais de ma femme, et donc je tenais à vous parler. Ce allié dont vous parlez, moi je le connais, puisque du temps où j'ai vécu en Belgique, j'ai eu à travailler dans une même boîte avec lui. Et quand ça s'est passé, moi je l'ai appelé personnellement pour lui dire les vérités sur le prophète Emmanuel Dodi. Et j'ai appelé aussi ce fameux pasteur qui est Mboku, à qui justement j'ai eu pratiquement une dizaine ou près de 7 à 10 minutes avec lui, où je l'ai vraiment bien savonné et je lui ai vraiment fait un briefing lui disant, conseil de frère, ton frère, d'éviter comme ça de faire de fausses campagnes sur quelqu'un. Sincèrement, je serais heureux de faire votre connaissance, mon pasteur. Bienvenue Messana. Et ce serait un plaisir pour moi d'avoir un message de votre part en retour. Je vous remercie. Excellente soirée à vous. Et encore une fois, excusez-moi d'avoir appelé si tard. Merci. Ok. Oh, les messages. Merci beaucoup, mon frère Christian. Je viens de... On a donc un message à frère Nabiso Christian, où Azali affranchi à Mekai Kobe a trop, à Benga trop, na babutu wana déjà tellement que Nazaki Bako le belé Nazaki a ola la tiki message na bien qui est peine à tongo de ce là qui donc one is entre parenthèses. Na après ça qui est tout le monde en a pris un jour. Il a des choses on est peut-être 5 à quelque ça là bas partir ba France qu'on a à côté pour aider les pour na filmer pour makamususu les pour na opesta mutu les sur moi correction le monde na sola qui bon na côté ça pour mes ça on a été mon problème dans ça que oyebi nazoka pa topona pozala matanga nazoyi biso ke nazala mwa maamo amuke mais ezosala mpe mwa pasi pe mingi na motema pona makambo bandeko ba osala pona prophète nayebisi bino ke avant prophète alobeloko oyo alobaki lundi déjà j'avais des téléphones ba obenga monde na oleka na télévision déjà ezana batu ba olanda déjà partir abanda kuna bango batu bazolanda ezana bandeko ndeko mobo alanda nga kutu chaque fois azana Kenya. Lui, il a appris ça prophète. Mais ça, on a kini bo prophète, mon a kini bo. Il y a un courage. Nazana ba détail né na WhatsApp, na téléphone na. Le jour où tu écoutes la bande on a la Sabino. Moi, je parle des choses avec des preuves. Na natala na komoni awa. So na oki kama mama otanga komoni parce qu'elle attaqué lamba. Ya mkonzi mona kini bo chef mona kisasa na lina stepelane mingi. Tant na glisse na ya lati lamba na photo na ye ya ona bobi pe moya mwa kombo na ye na yebi kazolanda ne penga alobi na ngai boye prophète wan oui ça passe elobi na prophète botu na ngai alobi nini alobi boye alobi abi pasteur est-ce que yo za muta ministère na été tika koloba pona tina na ye ngabi pona nini o te apesi be explication ngasko na bina tika pourquoi ayeko loba te moni soki nani moko za kuna azosomba somba batu asombi soki makabunga non babiloko ane aussi matin na kati téléphone tana kati téléphone abani ko komela ngai nazala ba écrit na ye aw alobi na kutu soko za na besoin mbongo tokofuta yo mbongo donc cela veut dire baza groupe batu ozomona siko ke no batu bazo combattre prophète na niveau moko terrible siko masolo ekolinga nazala ngwa. Parce que na sabino te na tsona na ye kunya ba frère o bovandi wana apote tosha na olaxo o tala message o tangela batu o laxa bato yo moni ki o laxa ba en église ba mama sofia ba bata media ba mona message au prophète a commis donc les so mona fo les so na zolo ba message si fona lo bate pour soto bomba boza sans te pour téléphone peut bunga te na zoli pe message ngo na tchaka peut quelque part les sous pour ça très important bo futanga mbongo
Ce que vous foutez en bon, ni bino vous foutez en ngana ko banga et c'est ça la manie. Mkonza mboka la bino kutu Congo je l'ai défendu ici dans ces pays à foutre en rien, na senga epé rien. Ce que bino bo pesa ngambongo pona tika ko. Donc bota la mbongo kaka bo pesa nga pona tika ko loba ma prophète. Mikolo na chauffer bino na che photo ni na simati. Na che photo ni na simati. Nazaba makamebe na oloba na osa ngusu prochainement na émission de na oloba na ena lobila ndeka ba prophète oyo wana obi ke sa ekamusinga pena na bi oh le bo futa na binonga siko bo futa ngana pona za ataku ba million na ozwate bo somela ndangu na potwa na besoin na ngote pona na ndangu na somba de na poto na koma na ngwebele so bo bi bo somela ngana soki 3e ndako soki ni eza na sensité parce que bandangu na potwa bandeko na ngai oh ngana ofanda na ndangu mususu so ndangu mususu lokotela zana nwana ce que vous locataire à ma baie, à quoi faire si vous êtes? Ah, on a pas auto sur le locataire à foot à terre au bimisete, beaucoup de samba. Tant beaucoup de samba, beaucoup ça la même pays une année. Ah, foot à n'était mais yo no foot à quoi au père de bon. N'a besoin d'en monter. Donc comme il a tant oh il faut tout le cas beaucoup de l'icolo. N'a tenté boyo il a ba makambo ya mbongo. Ya on a bimisi bino polele na bombi comme on pas respect. Ya photo chaki ya muto na ndimaka ya ngona tsai la ebite so ba ebisa kiyo. Là, t'as bon, peut-être, au yébi non ngapé déjà, pour que vous avez le courage, ou à la tête, dire le balanga, au yébi pe, qu'il n'a pas autant ngapé comboté, mais ce n'est pas dit que, oh, laisse la loba comboté, la cosité, les lotés lobité. Même si je meurs aujourd'hui, bakambo ezali, bo senga, madame nanga ope sabino. Ezabe krina ye, akomaki, afutangai, pour anini, natikanga kolobe la prophète. Au yébi que, ndengeza a makamboka prophète alobela kinga kaka wa lundi wan ezana batu lobi lango basali ba réunion on m'a dit na monde ba yebsinga basali ba réunion siko boluka nini ngala muto na chauffeur na ngai na chauffer la bino mukonza mboka wa na bundana ba kombata na longa bango siko ndengeza awa boluki na chauffer bino na ko chauffer bino pour na prophète Emmanuel Dodi esili nonte na ko chauffer bino et puis ndengeza awa na ko comprendre moni lumumba ba boma e pazanga bato ba ko lobelela ye mais lelo ndengeza awa donc prophète Emmanuel Dodi azana bato nzamba asisite ke ngana ko lobelela ye bolo ba ndenge bolo ego simba te na sina telemi na lobike na ko loba parce que ça ata na lobi bo comme na niveau bo futaka ba donc c'est que bo futaka ba mbuku po ba loba n'importe quoi le gars ba miyibi bazwi ba mbongo mais ndengeza la ngwana bon ba comprendre na bango déjà nazana besoin ya koloba loba mingi te na yebi ba yebi makamwa la sala ba yebi nazala ngapi bandite mais nazoloba na niveau bino bokomi ya bo futanga ah mais nako sala ngote et puis nako pe ko tika te parce que na tiki bo ba chef na bino ba otina bino wana bino ba prophète wana bo loba niki ba pesa ngambongo bino bo yi prophète Emmanuel Dodi te prophète Emmanuel Dodi akimisa tipo nani muto évangéliste walesa na limité akimisa ye walesa kima limité akoma na barumbu pour na prophète accompagne que yaza na ba miracle soka ndenge nini prophète azana ba vrai miracle ba diminer bazolanda prophète akima OK na soki na ngawa pour na koma na ba 25 minutes pour batumingi batala pour ba déclarer pour na kota na YouTube na ozongi na bino prochainement. God bless you, thank you, bye bye.